Kunga 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 no ganga kunga 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 le kunga 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 avec une âme de il est botalatala Nzambe nkolo asala la tana bateki ba mwanzu tro le lonkola bengeli biso bela ndinganga boutique Milan devenir en musikate oyega la prince kasabuga avenue Mbavu numéro 38 obi non na monate Zara de Zara HM de HM comme des garçons et comme des garçons Gautier de Gautier ah nkolo na ngai nkolo asala la tana et comme ita boutique Milan devenir boutique Milan, boutique ya solo, et d'autres cabello ya solo, et boutique poto. La commission ba bolingo, nenga ina lingaka, michana kananga ye. Et dimi ba koma kano mesike mpo na bolingo aliza. Et pourtant tika kabo memona waya mazamunda ye. Pourquoi panga na koma momo ya bila dinganga mila ye. Je l'aime à la folie. Barakin, les Nzamba sala la tana e. Nabi wolati ba mwanzu tro, mais les loyo Nzamba tindeli biso bela dinganga mère Milan. Asali biso boutique kitoko boutique Milan. Kaka na banda luana. Donc na prince kasavu kaka wana, na veni Mbavu numéro 38. Soir. Makamwango e bandi. Bona nepe yango nde iye. Likambo linge basala yote kusala muninga te. Koloba usala yo komikolela mama ngai na kufi kufana yo opusa. Olela na Kikongo mama mfidi. Olela na Lingala ngai na kufi. Olela na Swahili mi na kufa. Olela na Chiluba mamungafu. Olela na Kimongo manzoa. Olela na Kimbunza baigwie. Olela na Kitetela di milambofo. Olela na Kiyaka mini mama bapondini. Ayaya. Olela na Kimbala mima uyafwa. Olela na Kipende mamanga fwae. Olela na Kisakata mekakpa. Olela na Kitopoke angbae. Olela na Kingwandi mbigbi. Olela na Kirega mayenagwa. Magenagwa barega. Gogo na mutu ya muningo bandiko seka chakuli bondas. Kolo baba beta yo komiko lela mamanga ina kufi. Olela na Kilubakati lolo nafu. Olela na Kiutu mamanda fuye. Olela na Kingwa kami fia. Olela na Lukele iso wae. Olela na Kingombe mbina guye. Olela na Kirega maye nagwa. Olela na Kimasi nyama nafwa. Olela na Kirega magenagwa ma bonga daikuna kai ya mugulu daikuna lagi samango de oya daikuna kai ya milae mwana kenda sango ya milae mwana kenda sango oya mila daikuna lagi samango daikuna mwana bien daikuna kai samole zoma Sambole, Zoma, Aina, Sanza. Leka boy, ngana leka boy to kutana. Nini yango, senti. Mwa sikitoke lungi, kanda. Nini yango, pili. Lungu laka zaka bongo to betana. Nini yango, kwanga. Serkei mokotale bele ya bibembe. Nini yango, almet. Mutuke zanga fre togulubate Sambole zoma mundele na kati ya kashu nini yango bitabe
Ah, mwasi kitoko njuto makwanja. Nini yango? Anana. Sambole zoma. Ah, lungo kuna. Nini yango? Rido. Sambole zoma. Mabende mi bale kwe na bala bato bale mbi kuteli misao. Nini yango? Mabele. Sambole zoma. E tata moko asomba television. Mama. Banda asomba ye moko atalaka te. Kaka bana bato batalaka o. Nini yango? Libandi. Tochindo. Tindika. Tokende. Kumbu na bino bananye. Mabangeli nge banda. Ya Francis Dibaya mwana kenda sangong ya Dibaya de kunang telema de kuna de telema. Balandi émission Tala Lelo avec votre humble serviteur, le Mbokate de la presse, Julien Botalata Tala Lelo Nanobaki Bogomona Maramwebele à travers chaîne Nabiso Tala Lelo News 10, il y a l'Mbokate de la presse. L'autre Zana Papa Nabiso, c'est-à-dire Azao le Kaka Botalata la Tala habité, Papa Télémaï placement Zagio Sala Travail, Botalata a découvert habité, photo mon Papa Poso Kusambila, tout le tout sur l'ana, et n'engagera toujours, mais n'a remercié Bongo Boutique Mila chez Bela Dinganga, ou à saluer ce local plaisir, ma casse tout le monde dans ce pays et pourquoi pas matangue c'est là qui plaisir et ma casse vraiment na pesipe mbote mingi vraiment moto babengi na kombo ya mima wetu mima minage wuli musheni code mboka vienanga to lebaki to saga de façon que au découvrir ga mwelo kwa muketa on vanda na mama Rita musheni na bana to bavanda na bango na bana dine bofia bango tout vraiment na mama Elisa pe de monoko ba eza nini eza que to découvrir na to ça de façon que to découvrir papa na biso artiste ah mbote papa en tout cas baïba talo à travers émission Tala Lelo oui ça biso na nous na baïba bi c'est bon na baïba bi te comme Komuna nga poso ko sambila. Bidunda oh papa mbuka soko bidunda zangi ske ko la bien motu nyonso sengeli ali a mikolo nyonso yango wana bapesanga pe kombo bidunda. Tumonio awawa na guitare. Musala ngeza nini genre nini osa de façon que c'est ça mama titi pedo la source na mama est fini bongongo plaisir nini osa ma baba otala biso badani nzila ba fweni maemba ba impresseur Claude Ndombasi robeta temolo mo wa plaisir ça mo bat balandara ma chaîne Tala Lelo News 10 chaîne bino kutu na droit ba kombo nango te il faut Tala Lelo News 10 kombo nango Tala Lelo News 10 Tala Lelo News 10 OK bete la bon plaisir. Kala ibwingo original kuna kati na mayumbu na nzela ya mpoto bakalipa ngeko enda kodia bika makelele atamu ayilo gwena gime yo mafuka magese yo mutu ka wanangana Bokila na muniki beni meko mamba na munu samuna lo sila munu mambokila enki mambwema samuna monga ya bwala ya ye kama yumbwema eki mambwema ma kama mbwema bampangi na muni meboye munu samuna mbongo samuna manga libale mepesa ka vema wolo amunike yulanga kama mbwema ya ikida kudagu mepesa beto pasio mebuka bet ara bonga tekuna de kita kudagu kilukambanga jogi. Merci vraiment d'avoir été partout dans le monde avec Daryl Ediwante Sana Paru Sao. Pourquoi pas Naïm Mougampo et Jiva Oussama na Katia boutique Mila. Toujours continuer toujours. Merci. Oh, izali nzembo ya bana pona Noël. Danser, 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 danser lelo, danser, lelo feti, danser, danser Noël, danser, danser bonne année, danser, lelo, lelo, danser.
Elingea, Elingea, Bafeti, Elingea, Noele, Elingea, Bonane Yango, Elingea, Elingea, Wangolo, 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 Elingea, Wangolo, Elingi, Wangolo, Wangolo, Elingea, Wangolo, Elingi, Wangolo, Wangolo. Ekele, liquide ton boule sous poil la mer, yewo. Allélo, mame liquide, pili, alibitra, ma faute à sipo, so qui bat champion, il ma faute, elle est lui, wow. En tout cas, rien à dire, rien à commenter. Nous avons partout dans le monde. Nous avons toujours partout dans le monde. Mais il y a un monde qui est déjà moi 2-3 personnes m'ont pensé qui est à travers chaîne le News 10 et après nous souper beaucoup la payer parce que c'est chance mais que Junior Botalata a souhaité joyeux anniversaire vraiment dit que mois d'avril mon bezalaka ya Julien Botalata la mois de décembre où nous sommes bébé je vois en tout cas bambotama et l'amour donc vraiment joyeux anniversaire na yo et où tu vraiment partout ça dit que na mère Mila Bella Dinganga na papa Pasteur Philbert na Julien Botalatala na Jordan na Marline na Corneille na Batutu pourquoi pas na maman Elise Sapé de Monocobank en tout cas joyeux anniversaire vraiment en décembre donc il y a eu fleur maman Belé Landayo si tu as 2017 il y a eu vraiment réussite totale et puis na classe na maman Mounioso papa na habité tu me toka na yo chara musique ou no betawana est-ce que beaucoup de lango pe ba studio que koyimba tu zalaka koyimba kana ba balabala ndebo yimba te ngai na bandi déjà na RTNC depuis 1999 na tango Mobutu toza ko passer pe na ba chaîne trop 1999 fois déjà Mobutu akenda na mena de 2097 on attend Kabila le père oui na yembela yepe nzembo oh Kabila le père nzembo ni yembe tala biloko ekiti talizaki nzembo na betango siko totala so pour la plaisir ngana ndimelo côté betango poto ndima siko tuni lisolo te bo yebi makambo ngo ndenge elekaki te ya tant tozo passer na RTNC na ba 14h nzoka ndeye moko pe kuna na ngumba zomona atuni ba journaliste eske bato wana baza na plateau to eza na bande ba journaliste ba yebisi balobi te bazoleka ka na plateau Mose sepeli alobi babeta lisusu babengi biso to beti lisusu tango do beti Mose sepeli alobi bokotisa bango studio boyelanga bande to côté studio na RTNC ba journaliste bato te kaka ministre Genda a vu bande wana amemi yango epa Mose ntango amemi yango kuna biso toke na RTNC wabi bande déjà ministre Genda azwaki yango amemi yango kuna epa Mose bozela zela eloko te bon na quel lisusu blandi ndenge nini likambo Mose asengaki balobi ye a déjà se akendeki poto ngalvi mama basuke bino se bande yo tango ye ake parce que mokonzi andimi bino Kabila le père andimi bino Mose bon andimi ye penza soka zaka na bomoya nkulu nzambi tata po nino salaki bon tango bapesi mbonga ke nosomba biloko ya RTNC kuna na poto zongi beko kangi malama oyo ministre ye pe lisusu nake wapi bandi bandi mutamemaki bandi akendeki na poto kosomba biloko ye bakangi aza na prison mama bonga kaka boye likambo te na chifoni ngalobi banzemu eza neti suki na moto ekobima mosusu na vani mpe nazoleka na ngai na metro oyo ya kitambo garde corps ya Mose nani Edi Kapende amoni nga nazaki mpe kaka na coupe oyo ya lelo te soki honorable Zakari amoni nga na coupe oyo ya kokamwa
depuis mbula combien ouais ça lui coupé ouais. Alors bien ozaka na coupé boy. Wana garde corps ya na Edi Kapende. Honorable nani garde corps ya museo ya zana prison. Kala wana ozaka kana coupé. Ngalbi pa komanda mbonga kusomba pantalon ezate. Akamwe. Na masanga zako melesko la melaki lisuste. Albi tiens. Et bela mbongo moza pesi bino des cartons. Bino tanka ba pesi bino tenga le lokote pa komanda. Ah siliki aluki papier zalaki te alongoli étiquette ya escole wana alobi nazo pesa yo numéro de téléphone ou téléphoner na ngumba. Ngalobi pesanga tanga pesinga na tuni ngalobi bongo na ngumba na obenga nani. Ya lobi benga kaka biso to ye ko libérer bino. Il faut boza la peine de biso. Ndengi ni bakomi les choses ko croquer bino boye a silike les choses. Edi Kapende. Oui, Edi Kapende. So regete ndenge Musée Laurent Désiré Kabila pesa bino mbongo. Oh. Bale li biso yango. Siko yungana ye lobi bon. Nazo peso numéro obenga na ngumba ngalobi pesanga. Tanga pesinga numéro na tuniye. Albi bongo kuna na ngomba na kobenga nani alobi benga kaka bakondima yo alobi so na yebisi yo mutu bakol poto zalaki biso 4 bakoloba kaka ngai mutu na chinelele le kamboy yo benga kaka so babengi yo ko banga te tai loko moko biso to ye poto libérer bino ko banga te kende kaka ngalbi merci mokonzi na kenda na ko benga na tongo. Na tongo wana pe na yeti na ndako pe na lali tongo na lamuki na ba 7h po biso to vana quartier Congo koya na komika na Babylone kitaka boy na yoka kuna kote na zokende ma stasi zo betu ko mbindu kibatu bazo ya ko kima mbangu nini bazo benga na barwande bakende kuna penza bato bitunda komeka koto etetala biso moyo kende koneza te zunga na yo ngalebe yo moni njete za liboso me malise ke no tobula yo alenga pe nakimi na moya lelo makamwango pe kende nango kaka ndenge wana na moya lelo makamwango kendaka bongo bomoni ke azar ezakate na mokili limboka te de la presse Julien Botalatala a découvert papa na biso bidunda mais o biso to comprendre ezaka ke na tango oyo yo to yambaka bai oyo yo bazaka na implicito bai o bazaka na tango ya na ta ya difficulté to ya pasi et que mutu amonani a aider to zaka vraiment na motema monene ya ko poussa na rapé na eloko ba pesi mutu wana ekomaka pe pa na bango tala lelo histoire sika papa na biso bidunda ndo ayeko bimisela biso ke ayimbaka sepelisaka chef de l'État à l'époque Musée Laurent Désiré Kabila mais ministre akakaki mongo kachi tala lelo ba vérité ko bimana ebite siko ba genre ya pona yo na acte oyo posama na mamuno so na bato baza ba genre ba makambo bongo vongo ba sala bongo ke aya salem sous par exemple émission SOS et puis la sengili batu lisungi et puis lobby batu basungi a komisi yangote ya pona yo kokolo banini pona ni kokolo banini pona bato bato wana baza ba screw donc bango bakanisaka ke soka lie mutoke ya moninga avwami nzoka nde abakisi makala moto na mutuna ye donc l'avenir na ye pe la vie na ye kozala kaka mabe po tozo sala sikoyo nzambe azomona te tala na appareil robenga na poto alo bato ya poto kuna musika bazoyeba bo ndenge nino ya nzambi ye moko nyonso tozo sala nzambe azomona. Merci vraiment. La Bible boza partout botali biso à travers chaîne Amnota le News 5 merci na Willy Mouchen Koda Mboka un grand merci na boutique Mila la 8 décembre wana na Sinki et Sira ba pesi biso espace. C'est-à-dire comment dans mon plateau il y a ba émission il y a tout le monde peut porter ça grandement ouverte na la boutique na biso Mila et Sira pe resomba moi body jean perpète ndenge za un grand merci na maman Elisa Pedro Monoko Bank na maman Efini Bongongo na François Kabunga, François Badibanga, toujours François Badibanga, si on a une kende côté à Osé Kabundi, c'est-à-dire Zalaka Osé Kabundi na François Badibanga, yango moni ngé sa logo de sangana. Un grand merci na Binos Boutali Biso, na Daninzi là et pourquoi pas na Avinzi là, na Pessimbo te na kata Irlande, kuna Chanel de midi, tout ça toujours continuer. Merci vraiment.
eza nini ezalaki émission tala lelo ekomi déjà na suka na papa na biso loi to comme clôturer to comprendre que papa na biso sepeli biso a sepeli biso ayembeli biso mais na suka bete biso du solo moko ya plaisir au que chef de l'état a sepela na ye chef de l'état sepela na ye et aussi plaisir makasi na ba etu ba otala biso partout dans le monde chef de l'état sepela na ye mais ata ko za chance à mon chef de l'état mais biso so na mokonzi ndenge zalaka moi tu as moi moqué mais et commaté et puis quand la boule qui n'a pas n'engagé zandé quand bien otika musala te akenda kuta susu na Edi Kapen pe aboya qui ko reverser qui peut soit bien que soit reverser et ba oyeba foot ce qui pas na ye mais a sepela qui était acte pour ça maki papa na bige ba otala biso na émission tala lelo message ni européen sa bango na ndenge mamango ezokende te naza na makambo mingi ya koloba te nde naza na studio nde tazali awa na bandal epa de costa. Bon, nazoluka producteur asonganga na banzembo po naza na banzembo 7 mobimba. Bon, ba chanson patriotique mi baleo penza ya kitoko ezopesa mateya. Nga yeba banzembo ya pambala te. Na yeba banzembo ekopesa mutu mayele pe alobi nzoka nde likamwango ezala kabo ya bongoli motema. Muyembi aza pasteur oyo apanzaka sango ya kitoko eza te ke bokeno yembelaka o mwana nini biloko nini wana yemba nzembo oyo bato nyonso to bazosepela nzembo bato nyonso bazosepela nango et aussi plaisir makasi opesa pe numéro na téléphone po bato basepela nango. Bon, numéro na ngai ya téléphone ezali 089 75 68 411. Donc numéro yango wana boyebi ke papa na biso to beta solo ya choc italaka ka chef de l'état sepela na chef de l'état ko tsa ba studio ya rapidité to ko beta c'était pona bateau ma batambu sa na bibiso nyonso en général bateau to sala ke to sala bateau surtout bateau bazalo kwa ba pont ya bateau to soutenir pe bango po soki ezaki pe ka soki mo moke wana na mama ele papa za na ngwa mso linga tambo pe suna balabala boite azala wa azali mais mona ke marge papa beti solo a seki mais asisi ko beta ka solo mo ya parcours ya histoire na edo esali ma passe makasi na bi ke to continue avec Daryl Ediwantes. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Jivon, joyeux anniversaire, oh Jivon, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you Jivon, happy birthday to you. Biso de la Angleterre. En tout cas, bon comprendre biso de la Angleterre. Biso de la Angleterre. N'engin boy bolobi, ngana man anglais. message ni européen sa Jevon na anglais pour Jevon yalo ba ming anglais. Jevon, yo anglais. Yo anglais mo ba lo ba ngeni. Ba ka anglais. Ken won kon won. Oh. Jevon, oui, Jevon, le bas Jevon en anglais. Jevon en anglais. Oh, message Jevon, message en anglais. Jevon. Yango anglais, on va le voir. En tout cas, vous comprenez des gars, ambiance, mais les artistes, en tout cas, un grand merci à Baïtou Boutal, partout dans le monde. Un grand merci à Willy Mouchen Kodamboka, un grand merci à Tantine Botala Tala Lelo, un grand merci à Yemoko Motobabengi, na Kombo, ya Freddy Maemba ya Freddy, un grand merci du Soussou, les champions malais là de Londres, pourquoi pas un impresseur au Claude Ndomba, si n'a pas sa pembote na Sabiti, Moïse Sabiti, n'a pas ce pembote ce que vous allez, ming vraiment, ça dit que le roi tout ça en mois de décembre, bah joyeux anniversaire, c'est-à-dire que dans l'Ifante Jevon, bah pêche moi bambote si vous allez, maman malamo landayo, tout ça qui bon na papa na biso, au mona qui ndenge za la radio papa zaro le mettre solo la Guinée, bon s'abonner na chaîne na Binota le News 10 François Badibanga. C'est-à-dire François Badibanga côté Sami Badibanga côté en tout cas plaisir ya makase pourquoi pas na ezanini et c'est siné non de banda karaté Junior Bosange en Australie na pesio bambote ka ndenge za toujours ko solo le senga mbongo te ko solo muso senga mbongo muso pe senga mbongo te muso pe senga lamba muso pe senga lamba te ezaka ndenge jangwe kendele un grand merci na ebi pourquoi na lobby bongo en tout cas bambote belé na François Badibanga un grand merci na baitu bo s'abonner na chaîne na Binota Lelo News 10 merci beaucoup ya bino ye olimbo kate de la presse.